Tango ba poivron na biso na matungulu na biso bandi kolemba mukie to bakisi ai to bakisi tangawisi na biso mukie sima na yango to kati lilala na biso pe to chakaka mai nango. Alors awa eza na goût ya mutu na moto po lilala oyo ekopesa mwa sukali na biloko. Donc okotia yango sikoyo selon goût na yo. Soko linga biloko sukali mingi bakisi yango mai ya malala ebele. Soko linga sukali mukie okotia pe mai ya malala mukie to baloli. Pe tokobakisa vin blanc na biso tokotia kaka mokie mpona kopesa goût. Donc ndenge moko oyo alingaka sukali makasi te ya kotia vin blanc na ye ebele, oyo alingaka sukali mokie akotia mpe vin blanc na ye na mesure ya sepeli nango. Tokobalola mpe tokotika yango etoka mokie, toujours komeka mpona koyeba goût oyo lingi ezala na kati ya nzongo. Tokobakisa cube na biso na kati pe tokotika yango etoka mokie. Donc là omoni soupe na biso na kati ekomi mwa kilo po tosangisi mai ya malala na vin blanc na biso. Donc bokomeka toujours koyeba est-ce que eza sukali mingi, est-ce que vin blanc eleki po bokokisa yango na goût na bino. Ntango sauce na biso ekomi pene ya kobela tokobakisa mwa pilipili mokie. Pilipili mpe ndenge moko okotia na mesure yo olingaka. Sauce na biso ebeli tokolongwa yango tokokitisa. Plat na biso esili, bagombasi na biso na sauce na biso to servir yango esili. Donc là to continuer to attaquer sikoyo to silisa entrée na biso ya mbala sukali po ezekene déjà na mesa. Kosa na biso ebeli to sali sauce na biso to tia à côté sikoyo to silisa entrée na biso na mbala sukali. Evandaki déjà na mai etoki emeli mai nyonso elembi. Là to 25 euros pour la moto sikoyo to kotia mo na mixeur po to komisa ngo poto. Faut faire attention que ekoma penza malili parce que pour mélanger un mona miliki ya coco, miliki ya cocoti hein. Donc ce que za moto na miliki vous ça la bien te pour boter en moment. Donc faut faire vraiment attention que ekoma ki malili vraiment. Tokocha donc miliki na biso na kati. Souci na biso ezali ekoma potopoto mais potopoto ya kilo ekoma penza mai te. Donc to sala attention na ndenge to doser miliki na biso. Mikami ekomi potopoto to bakisi cube na biso na kati pona kotia mongwa. Pe to bakisi tangawisi na biso mukie pona kotia ma côté. Voilà, donc potopoto na biso ya esili. Donc bon mona, eza vraiment kilo. Donc eza vraiment potopoto mai te. Donc eza vraiment kilo po etika na monoko. Donc tokita yango pe toko enchaîner na plat na biso, donc tokota na lituma plat na biso. Donc là to say libino déjà to préparer ki biloko pona cocktail na biso ya champagne na tangawisi, to préparer ki bakopo na biso ya chocolat pona dessert na biso to lia kopa chocolat na mbala bambuma sukali to sangisa. To préparer entrée na biso na potopoto ya mbala sukali, to préparer bakosa la biso ya minene oyo kozala pona plat na biso et puis là tozo silisa na lituma. Et là, quand on a lituma, on sait que mutalaki singa pour ça la yango, ezali mama yu mutumon si mutalaki singai. Moi na musakata, le collet bebio,
ngeye moka lobaka ala kisinga ninga osala lituma o donc bolanda yango malamu parce que tokolia yango mpona repara biso mpona feti ya bolingo Saint Valentin tokobanda kokata mbala nini makemba na biso kolongola yango poso pe tokotia yango na mai mpona kotokisa donc tokotia makemba na biso na moto omoni ke na makemba na biso tozwi makemba etela mais oyo etela mpenza makasi te ekoma potopoto donc bokoki mpe kosangisa yango na mwa makemba mosusu ya mwa mobesu mais biso tokogarde makemba na biso etela tokotokisa yango kaka mokie ebela mpenza potopoto na kati ya mai te tokotika yango etoka mokie avant tocontinue makemba na biso ebeli donc tosali attention ke elemba vraiment makasi te tolongoli yango na mai pe totia yango pembeni po tobanda konika yango tosala lituma na biso mpona lituma na biso normalement na mboka tosalaka yango na liboka mais na poto moye otia liboka eza te donc tokosala yango na mixeur mais comme eza makemba ye que mixeur eza vraiment makasi te mpona konika nyonso tokosala attention tokosala yango par étape donc déjà makemba na biso tokokata yango mikie mikie po ekota bien na mixeur po ebebisa mixeur te donc tokokata makemba na biso mikie mikie avant totia yango na mixeur tokobanda donc kotia makemba na biso ndambu ndambu na mixeur tokotia makemba ndambu ndambu pe tokobakisa mukie mukie tokobakisa mafuta huile d'olive na biso topreparaki alors eloko moko ekolobama awa c'est que huile d'olive oyo par exemple basala yango na citron déjà na kati na ba centre commercial na biso par exemple na poto bokuta na ba huile d'olive batia ba parfum mosusu batia citron mosusu batia ananas et tout ça bokoyi par exemple komuzwa oyo esepelisi bino biso tokotia oyo ya citron parce que ezopesa nsunga moko ya kitoko donc tokotia mukie mukie na kati juste pour na kolembisa yango pour mixeur comme makemba eza quand même kilo so osali attention te ekoki mpe kobebisa mixeur na bino donc tokotia yango ndambu ndambu soki enikami mwa ndambu tolongoli totie na sani là tolongoli lituma na biso nyonso na kati ya mixeur comme mixeur moyen nikango ntina suka eza te po résistance wana ekosupporte makasi ya lituma te donc totia yango na sani mbala moko na moto wana bofini finion quand même po bambuma nyonso oyo ezalaki ya makemba mike mike enikamaki te esila donc tokonika boye ti bambuma nyonso ekofina lituma na biso efinani tosilisi yango sikoyo tokotia yango ya kote puis todresse baplat na biso nyonso tosali lelo kobanda na champagne na biso cocktail na biso ya champagne na tangawisi ti na lituma na biso nde tokosilisa donc tokobanda sikoyo kodresse mesa na biso sikoyo tokobanda koprépare table na biso donc tokobanda na cocktail na biso champagne na biso evandaki na pio donc là todindisi yango na baglaçon mpo ekanga etikala na pio nango topréparé 2 verres na biso moko ya tata moko ya mama pe topréparé bafraise na biso ndenge tokoservir tokobanda par kosala décoration na biso na bafraise tokopasola fraise mokie na se mpona kotia lidusu mpona kokotisa verre totie mwa nzela mokie na fraise na biso mpona kosala mwa décoration tokotia fraise na biso likolo ya verre tozwi bafraise na biso oyo totiaki na congélateur mpo ekanga maglace na sucre vanillé tobwaki moko na kati ya verre tobakisi sirop na biso ya tangawisi pe nsima tosopi champagne na biso na kati tosilisi cocktail na biso sikoyo tokodresse entrée na biso donc tozwi poto na biso ya mbala ya sukali tonikaki nga na préféré na présenter yango na kati ya verre tobakisi kosakosa na biso tokalingaki na pilipili tosopeli yango susu mwa pilipili mokie mpo etombolisa ntunga ebele te par rapport à bato balinga kolia pilipili ebele te totie mwa quelques brins de persil mpona kodécorer
Si vous représentez plat nabiso, lituma na crevette nabiso et sauce nango. Donc pendant que travailler lituma na maboko, il faut maboko neza ya opola pour ekangama na maboko te. Après beaucoup yo kokata ngo forme ou bolingi. So bozana o to bengaka en porte-pièce, ou eza déjà ba forme, beaucoup ki kokata yango na en porte-pièce pour que sa forme propre. Pour préparer donc lituma na biso na forme ya motema, puis to batisi sauce na biso na ba poivron. Sima toche gambas na biso. Aussi ici qu'on présentait plein la biso, c'est quoi on représentait dessert na biso. Ndenge to chaki chocolat na biso na kata cassette donc bon moni bilonyo soin et kangami et comme glace, c'est quoi yo to longola papier na biso po etika na kaka kopo ya chocolat. Donc quoi to pakola ki on mafuta va au chako chocolat donc normalement il ko kangama te. Voilà. Donc et ça li kopo na biso ya chocolat. Il y a beaucoup de chocolat donc tokocha mbuma na sukali to sangisaki. Donc comme chocolat et ça chocolat et les maranango no kim, vaut mieux que servir ango juste quand il y a juste quand il faut présenter dessert na. Donc toche ba fruit na biso na kati. To sopeli ango sirop na biso ya gingembre to salaki. Pour décorer, tu as chocolat na biso fraise na biso moko, tu tiens na kata chocolat ou etika laki. Et tu tiens au likolo. Cuisine na biso esili pour na Saint-Valentin, to lakisi bidon ba recette to salaki, to sali cocktail ya champagne na tangawizi, to sali entrée na biso ya potopoto na ya potopoto ya mbala sukali na kosakosa, to sali plat na biso ya kosakosa na lituma, pe to sali dessert na biso ya kopo ya chocolat na ba mbuma na biso ya sukali to sali na sirop ya gingembre. Bo bongisa ba mesa kitoko, bo bakisa ba bougie, bo sali la lolangi ya motane pepembe. Papa salela mama ilubu oyo, mama pe salela papa ilubu oyo. Bo fêter Saint-Valentin, bo le kangongo malamu, bo Saint-Valentin tozo fêter bolingo. To pe sibino bonne chance na ba bolingo na bino, bolia malamu, bon appétit. Surtout bo sanate bo kanisa biso, so boza na ba question na ba remarque, bo kene na site na biso www.toutenlingala.com. Bona ba fête na bino mabala, ba fiançailles ko botama, ko kula, bo kene na site na biso www.doama-traiteur.com. Kimi doama pour na bino na émission na biso alelo esukiawa to kuta na mbala sima. Kotana katina nga bongo ya hotela biso. Kotana katina nga bongo ya hotela biso. Boko kwa lele ngana soyo kae. Apelo kumana yo. Didi kelo kelo. Oli wa edo edo. Sonne